Et si vous voulez que vous avez sur www.botestv.com avec votre émission Bolamukia Bayino. Bolamukia Bayino est une émission oyo to valoriser ka valeur à mutumwindo. Oyo bayiba biso. Oyo basala biso comme tabisala sala et pas ya mopaya. Na kati ya émission onde bo découvraka et pona lelo si bo remarquer to yambi moko ya ba valeur à bayindo. Tozali bongo na litonga na ye e abenga bongo na kombo ya mfumu nkosi na yende tokosolola lelo mambo tali bongo valeur ou peuple noir ndenge na ko valoriser culture na ye e na ke ko pese bongo mbote botankosi matondo mingi mbote papa journaliste batu bakoko tuna mais papa journaliste Noël tanto a se retrouver wapi toza vraiment wapi matondo mingi awa tozali na lingomba to mission kintwadi oyo evandi na commune Angile na quartier 13 na balabala kumbi numéro 43 ngai kombo na ngai Ntumwa Kozi Kamalandwa nazali mulakisi Ntumwa eza muntu batindi likambo Fumukimbango atindaki biso poto ya kotangela bayindo maye oyo alobaki na mbanza sanda pe maye oyo ebungisi loposo moyindo matono mingi maye oyo ebungisi loposo moyindo mais comment boyo ozali pe jeune maintenant qu'est-ce qui a fait que le monde a encore bateau bazo même mission en Fumukimbango bazaka ka ba papa ba koko comprendre nga pour expression mais yo na jeune boy qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé na kati lisanga oyo balobaka bandoki bazalaka kuna il y a beaucoup de choses qui se passent yo siko on s'est retrouvé ndengeni maintenant mingi tata journaliste za ilaka papa koza za mwana ilaka poye moko mvulusi kimbangu tangu babandaki musala pe tangu bakomi na suka ya bozongi na mikila milimo balagaki ete bakei bakozonga bakeli bela te esengeli bazonga bakozonga na nzela ya bilenge ya mbala oyo bakozonga na banzuta bilenge ngo banani yango moni papa koza mwana elaka pato banaki musala oyo na âge oyo mutu azwaka responsabilité te na âge ya 13 ans Fumukimbango akoti biso lelo na kokisi 15 ya musala nzambe bayindo ya Jésus Christ ya nzambe ya kwatulendo misala nzambe toye kozongisa bayindo moni liloba oyo tozolobela awa na kala po bimisa maloba oyo ya lobiko bayindo ya pasa bayindo te parce que ba passer ozomona oyo bango baye pona pasa bayindo kasi papa kosi aye koyebisa bayindo lolenge ntoko bima na pasi nani azonyokola biso lolenge ntoko komela na pasi omoni papa kosi nazali mosali ya mvulusi kimbango yango na mibengi Ntumwa oyo kimbango atindi pona kotalisa message na ye oyo mundela lingaki te bima papa kosi aye kobimisa yango naza mwana elaka donc si je comprends bien lit na vraiment ezali nini bitumbano vraiment ezali nini matondo mingi etumba nanga ezali papa journaliste avant mutu mwindi l'homme noir à comprendre ba religion mususu eza na religion moko ebotamaki na peuple noir avant peuple noir à comprendre batangele komba Jésus-Christ komba Mahomet komba Bouddha peuple noir ayebaki nzambe na déjà yango motango dieko kao aye akutaki batu mundu bazalaki deja kasi tango moko boye biso bayindo toyeba kobungisa histoire na biso papa kosi aza na ye kozongisa église autochtone église étranger lit nanga ezali église étranger nyonso esengeli ekangama ezonga esika euti mpo na bilan tosali église étranger epesi lobiko mpona bayindo te kasi epesi pasi mpona biso bayindo
bénédiction ezali prospérité ezali bato bazofuluka kaka na baeglise wana yo ozolobela estce ya bino mpe bamiracle ezalaka bikambo ezalaka mpe awa na kati ya litonga matono mingi papa journaliste soki tokanisi ete olobi bien bénédiction ezali wuta oyamba kombo yesu tangelanga bénédiction oyo kongo ezwa tomei kobima libanda esali biso pasi kongo eza nakoloba plus de balabala moko okomona 50 églises kasi eza mboka oyo eza na pi pasi ntango mosusu pi pauvre na monde pi sale na monde aki la faute eza mondele ou bien biso moko bayino bato oyo yo bengaki noko ntango bagéraki mboka oyo batikaki kongo fulu papa na ngai ezosalanga mpasi likambo tobimisa yango bato oyo ti lelo ataki to bakretien kongo nanu tozwi mosungi ya biso te parceque eloko ya très important yango wana na tozwi mosungi na biso te même makambo ezoleka balitonga oyo baeglise étrangère olobela mpe même makambo ezoleka na bino bayeboli te mpona tozwa identité na biso c'est dire bachef spirituel ta ebele est-ce que bino bayebo ozobunda na religion ya mfumu kimbangu ya ntunguna oyo borespecte prophétie 21 22 na 41 ya pas moyen ke bosangana bosala bomoko po esala force ya moto moyino si tosangana nja kala ya solo oui tozala bokabwani te mais napesa information tozala bokabwani te zala limbolela yo omonde elongoli mapapa boye tangela ngai lingomba moko oyo kenda kosala émission na mukaimbi wana oyo elongolo lipapa te mituna ya biso baréponse soki ata oke na egisi kimbangisi okolongola mapapa mpo okoma pembeni yaki yangani soki epa ya mfumu nkusu okolongola mapapa mpo osala na émission nde yango esali bosangani elobi kasi religion ekendaka ndenge moko tosanganaka deja eza na événement moko toleka yo oza chef spirituel ya église oyo tozali litonga obokoka na mfumu kimbangu ya ntungunwa ezali otoloba eloko moko très important kintwadi kimbangisme mpe ezali kitwadisme mpe ezali kimbangiste ezali religion te kimbangiste eza parti bokabwani oyo mundele amvutaki badengenda bana kimbangu mpo tokóma na liti wana te église kimbangisi eza église ya satana parce que eza église oyo mundele amvokaki yango moni kati na bana papa moko bana mama moko bokabwani ekoti mpona histoire yango moni papa dengenda ye moko alobaki vrai kimbangisi aza libanda mokolo akoya akobamba bino mabanga mais est-ce que papa nkusu otosite komba na tanga ta kombo soko autorisé ngai papa nkusu otosite kombo lelo akenda ape kuna na nouvelle soki Jérusalem kuna na kimbangiste kuna epai ya kimbangu kuna yo moko po kendaka no ngape nakendaka paka ngani te nakendaka kotala la place nakendaka paka ya ngani te epai ya papa simoki ya ngani te kana nakendaka esika kimbangu abandaki mosala siko ntango bokendaka kuna nini boyebisaka ye moninga na bino moyindo afalsifie nyonso abebisi nyonso alandi vision ya mindele nini boyebisaka ye ntango omoni la présence ya papa kozi ayebi papa kozi aza nti mondele ja elobeli ye déjà ntango omoni ya papa kozi amoni ya papa nkusu aza nti jésus christ akompagne ya bato baza na mission ya kobuka ekulusu tota na église na biso kotia poto mfumu kimbangu na kati ya temple ya nkamba bango bayebaka deja mpo tokendaka pamba te bainvitaka biso ntango bainvitaka biso bazongaka na message ya ngenda papa ya ngenda alobaki bakimbangisa solo baza libanda mokolo bango bakoya bakobamba bango mabanga papa journaliste mabanga ngo eza nini eza koyebisa bango bavérité solo balelo matono mingi est-ce que okoki vraiment papa nkusu yo na papa nkusu oza pena na relation
matono mingi ngana papa nkusu naza na relation na ye aza ngunza azolobela lobi kwa bayindo ngaba azolobela lobi kwa bayindo soki naza na relation na ye te elingi koloba nani kasi tokoroujanaka kasi papa nkusu na ngai aza papa na nga kiti ovandi avanda ngo déjà si akoma ja awa ouais, c'est à comment déjà. Oui, c'est à comment déjà. On falsifier la prophétie en Fumukimbango en tant que collègue no ya Musala, collègue d'élite ou yebisakini. Ya on a yebisaka ye. Ya na lobaka ngo tina ba TV, tina ba internet na lobaka déjà. Papa Nkusu alors limbola pe prophétie. Parce que a limbola prophétie en banansana. Est-ce que limbola ngo na ndenga lo lemo nezo bimisa malamu to bimisa mabe. Parce que toko lo balelo soko lelo olobi Congo to komi na tango nini. Awa président Kabila lingo bimisa dauphin na ye. Dauphin wana akoza la 5e président to akoza la 4e président. Wana motuno tuna papa Nkusu. Wana motuno na tuni papa Nkusu. To tuni pe bana bilaka nyoso ba Orlando partout na monde. Oui, ngana lobaka président Kabila aza continuité ya papa na ye. Laurent Désiré Kabila. Pour même sans même makila ya Laurent Désiré Kabila, yango pe ezana makila ya Joseph Kabila. Joseph Kabila est égal à Kabila. Ouais, Kabila le père. Kabila le père, Mosé. C'est quoi yo? Président Kabila, rôle ni ko jouer. Aye ko si sa mission. Makambo na lobité pour mandat Kabila comme na suka. Tu n'as pas changé parole. Bana e bana la parole la papa cause zaka bon. Moto na ben papa cause yo ba ngate ba kanga yo ngabité. Président ba nkusu wana na ba kangani ba ngonde ba bomi mission ya président Kabila. Yango moni peuple congolais. Ya solo na papa nkusu abomi mission ngo na ndenge ni na likambo nini. Na papa kangani ba memi 5 kilo ya âge na été. Oyebi le so yo pesa combien de kilos? Ndenga papa kosa kona muke na pesa ka 52 kilo to 55 kilo. O memisi ngai wana poa ya bayindo. Ngai na o memisi nga elo kona na 100 kilo. Elo kona na 100 kilo na tana mutu. Na kota monango. Oyebi na nzela kingo kota na se. Parce que kilo bomatisi ngai, kilo oyo boteli ngai eza kilo ya âge na ngate. Ndenge président Kabila papa Kangani, papa Nkusu, ba memisa qui est kilo ya âge na été, ba changer émission. Ce qui président Kabila, a le schéma ya papa na ye. Et le peuple congolais, ba la élection ezate. Peuple congolais, muntu ako pour musée, aye tamoko muke musée. Musée aye tamoko muke. Ba yembeli nzembo. Bana Kabila ye bile ko kiti talo. Si on parle nzembo wana est dans la continuité pa na ye. Pour omoni papa omoni mwana mama olanga kufi atiki lingoma panani pa ya bana oh te tokota na te yo landela ngwa matono mingi matono mingi tokende kama makambo ya papa Nkusu batu basali 4e président babebi si prophétie ya Kabila basungi eteza kiangani na Nkusu anteta babebi si pe prophétie Mfumukimbango papa Nkusu azui 1000 francs, azu 1000 francs, alobi nzungu wana papa lelo nakoloba lelo soki totangi prophétie totangi ma prophétie totama na mesa papa président Kabila natana ye oui faveur ezali biso bangunza ata ngunza mongo akoti boloko azate natana ye kingunza ye makasi natana ye kasoto stali. C'est le prophétie en Manansanda, 4e président. Ako salaboye, ako bongisa. Est-ce que qui pas vite tombami? Kimbango tombami? Est-ce que Moto babengi président ako maliso roi divin? To abandana ki roi divin peut babengi président. Waneza mutuna kana tu. Matano mingi bon, batu mingi
nakoloba ngo na Kikongo kombo wana ya Nkwatulendo bangunza mingi babungisi rumba bayebite atake nga mwana mukiti na limbolela bango eza lokola bangunza musu balobaka nake mbanza Kongo nake wapi nake kofongola kulumbimbi kanga nika na nkamba alobi tokene kulumbimbi soto keka kulumbimbi makamba bayindo si esili babosa ni kulumbimbi elakisi kulumbimbi na Kikongo kulumbimbi kuluwambi elinkoloba muwei ya mabe esika bango bakendaka kofongola wana eza bisika bakundela bandoke bamindele kasi nkuso kenaka ongana ke kofongola kulumbimbi nena ke kofongola ngo makambo esili donc Mokosi en tout cas sengweza pananga parce que na satisfait na yamba batebele bangunza surtout bana ya papa Nkusu babombelanga secret na découvrir panao mais poto ke moi lombango na tunoka mutuna moko pona poto ko lobela kaka ete abebi c'est déjà valeur abayendo papa Nkusu selon abebi cité abukane lukuta pona prophétie pona libumu na yena bana na yena yango moni esika vandaka na sima boya tie mbasi na yena bana na ye mupanzi parce que wana religion wana eza religion vuvamu eza religion parce que mutunango eza direct na habite papa Nkusu aza na bosolo na musala ya bangunza to aza na lokuta aza na busolo pona kozasa bayindo tuza kobunga kasi pona professeur Manasanda bukine lukuta donc pona pratique azate mais pona théorie pona lisolo ya bayindo tozonga totelema misiku yango pona kotangisa batu misiku lengo tokosalela lengo tokoliela wana il faut kasi pona komemisa kilo bamemisi chef de l'état eza ya age na ete na moni na bobo richter ndenya papa Nkusu base riche ngati sikaka bon ti nakanisi olata pendenge papa Nkusu palata oyo na senti make purement africain naza baza bayana ngai ouais baza bayano mais tant bazo bebisa musala yango okuteli bango na ebite yaya na âge ou bien spirituellement yaya na âge te molimo to yaka molimo moko kasi faut lobaka vérité ko banga te po mundu keza po utamtu bakanga ino so bakanga lelo lumumba moni lelo to spécial lumumba parce que lobaki busolo yango nde lelo batu bakufa na tanga lumumba bakomela bango limwa po balobaka na bango busolo te kasi lumumba nde lobaki busolo kombo netikali ata bakoboma kabiso ata bakofinga kabiso kasi kombo na biso ekotikala soko lobaki busolo ndenge bango sima ya président Kabila mukolo kaka élection etelemi na mboka na biso papa Nkusu Akoyi papa Nkusu Akoyi do imene nde baba na Kikongo imeni pona ni parce que eza faute te botangi prophétie botangeli prophétie soki za ya malamu te pe yango na kosenga eza lokola bana oyo babimbenga bana bilaka baza libanda bana bilaka oyo nyonso abimi libanda aza na Europe aza na Asie aza na wapi eza bapays Afrique bango bakemona maye oyo mundele abongisi ni mboka baza bana bilaka po bauti na kimbangu na lobaki bokotika bamboka na bino oyo bokende mboka mosusu katanga bokoya développement ya Afrique ekotala pa na bino ngana meni kobima mwa moke ndenge mfumu apesaki ngai makasi ya kobima na utaki mwa moke mobembo bolimbisi mwa moke tana akomi na mobembo wana papa journaliste na moni ndenge mundele a développé ndenge Sud Afrique abongisi mboka na ye baza na ni eloko ya conseil na kopesa ba Congolais tous les politiciens oyo bakosaka bino bo marché pour na mboka na biso baza ba ventire te ba politicien te église catholique les lois salaki initiative a joué à mon que peuple a souffert a boyi batulwa papa Nkusu ba obebisa ba binzambinza biso des église catholique s'est décidé a cette fois-ci peuple a kufa loko l'église za romie du village église za la rapport na développement ba ça dit quand même initiative wana mabeza est-ce que yo télé est-ce que papa Nkusu a télé maki na ta soli kama moko na ta soli kama moko peuple congolais
catholique objectif na bango ezalaki mpona nini ya peuple congolais asepela to mabumu na bango ya ba abe chole na ba mosengo evimba na ndenge nini papa journaliste mosengo kala mingi te candidat présidentiel mais bamoni ke na lobi sikoyo nzambalaki mosanto ya kimosala nzambe akotika ngo panani nzambalaki bosanto parce que un république ils ont la politique ils ont la ndamba lukuta pe kelaka la politique bobino botake ka mosengo nanga kutu diacre aza kuna na commission électorale indépendante osala ba magui bozo matondo mingi kaka na 2006 kiti ya bukonzi ya seni ezaki ya basango babukaki lukuta selo bango ngate mosengo na abe malumalu bapotanaki na 2011 bapesa yango balobi te église de réveil ezwana esika ndeko ngoyi mulunda paster abukaki so lukuta ndenge bango balobaki chef de l'état alobaki yango mokolo wana mosengo alobi nga naza na pourcentage ya baprésident nyonso bakandidat nyonso présidentiel na telefone ememisa mpe bato bakufa na mboka mpo na ngai église catholique eza église ya pete eza église oyo eya kolalisa bato bapongi soki bomoni lelo mosengo akomi candidat présidentiel boyebaka yango bazolinga bazongisa so mundele na mboka na biso mpo ye nde aza numéro 1 mundele atinda atika awa aza prisonnier na kati ya boloko mosengo bomonaka yango moni lelo bozobenga barosi baoyo bakufi babengi bango ba héros national bakufeli mpo na église catholique mpo na mboka oyo mosengo abenga bango héros mpo na mosengo mpo na ngai kozi te mpo na yo obenga bango banani mpo na ngai nakobenga bango bizengi mosengo akosaki ye aboti abombi bana na ye oui weke mfumo nkosi aza na bela koloba matono mingi nakopesa mpe mwa mambote na biso na bato oyo toyebi tokontinue tozotuna motuna moko mai ezali kokota na mboka mpe tozoyeba lisusu te kosala nini kobombama wapi alors lelo tozali bongo tolandi to na bamedia bana bilaka mpe balobi bazobunda bongo na nkombo ya kimbangu dia ntungu na bango to bino bipai oyo bozali bolobi nini mpona ya litu wana bon nakoinvite mwa bana bilaka avant tokoma le 28 avant tokoma na mois de décembre tosala ngo mbangu elanga oyo tosala ngo mbangu yango nasengi bana bilaka nyonso baoyo babima tokutana nano tosala entre bangunza na baoyo babima tosala une conférence tosolola totalisa bango lolenge nini tokosala parce que omoni na bango bayeba role na bango na biso toyeba role na bango toyeba role na biso tojoue bango baoyo babimi na biso toza kola face d'un être soki tosangani te moyen kimia mboka na biso ezala eza te mpe mboka na biso kozwa mpe développement te parce que bango basimbi développement biso tosimi molimo mboka ekufi esika ekufeli ngai ngunza nde nayebi ndenge nini kobongela ezala omoni motunda eza mwa molai mingi eza loka na dage moko boye na kotuna balobaka mosapi moko ekoki na yango kofina to kosimba eloko kasi ekosala mosala moko te bokosepela bomema makasi ya mosapi na bino mpona kosangisa ya na bana bilaka mpe na bandeko misusu mpo loboko ekoka kosimba mbeli toko mpona kosala mosala yana dage motuna matono mingi lokola ngai papa kosi nayebi yango kingunza ekodevelope te soki bango batie loboko te parce que bango nalobi déjà bien bango baza phase biso za banetre soki bango na biso tosangani mwinde epeli omoni mwinde ekopela te soki nde singa oyo etamboli te osali te bango na biso oyo nyonso babimi libanda mboka na biso
bakomi babengi ba combattant bango na biso phase na net babengi combattant ya mfumo kimbangu ya ntungu combattant ya kimbangu ya tunguna oui kasi un combattant chrétien pas ali un combattant majorité pas ali un combattant opposition azali ba oyo bakoti na majorité na bakoti na opposition bango wana babungi bakoti mai matono mingi na bokutani ya libota bapaya bakotaka te ezalaka kaka bakolo ndako baboti bana pe bakoko ya libota wana bino na etonga na bino bakoko oyo wapi bo belelaka bakoko wapi bo belelaka na litonga na bino matono mingi na belelaka Maria te po Maria ala satana pona ngaso na bengi na beli leboma kasi ngai bakoko na belelaka bango Romeo bisa kozwa lobaka na Romeo bisa ba oyo na belelaka bango na sima kipavita ndo mama nzinga fumu ntwalani fumu kimbangu ba oyo ba wapo na ngai moyindo bango na sambelaka pena belelaka soki na comprendre ko belela bakoko ya mer rouge te na ko belela pena yango moni fuma kozi akesa ko na cimetière bwana cimetière na belela ba oyo bakufi ya bayindo po basala ya ngai po bango ne basala ka po lelo papa ko sazala ndenga sali sikoyo naza na pasi ponga pena moyindo na pene Congo na benga mona ntan kombo na ntanto ndoluvolo mais pasi ezalaka tozoluka le tokende liboso po te ba identité na biso parce que mutu mwindo a perdre identité na ye lelo ba mesh to monaka kuna basa na ende basa ilango sacrifice ya suki mais biso awa identité nyonso tout ebungi siko yo mfumu kosi nini yango ozo bongisa pona pena mutu mwindu azonga parce que ça facilite siko ba stratégie ni noza nango ya liboso na kata église na kata kilongo ya biso mama alataka meshi te mama alataka sili te soki tosisi émission oyo na koyebisa ba oyo nyonso baza awa balongola bitambala bomona bango nde boyakisi papa ko yazongisi déjà. Et là aussi je promets, je viendrai aussi na roya pe ko sa émission na ba maman, to ba vivara ndenge nini na fumo kosi po ba konza Congo ba lobaka ke alobi nika po na caméra mais ko sala boye moins. Bon, pa na biso awa okoya pe en plein kit na kolongola bitambala. Ba longola pe silité. Ba na biso awa silé kota kate. Omoni manzaka pe batsaka te. Pa na biso ya basu basongi déjà. Na malembe moni iza pasi parce que batu ba umini mingi na boumbu kasi na malembe si 100% na ko pesa ngo ba zongi ata 90%. Ba église ya oye bundelaka ba valeur na biso ba yindo ezalaka toujours musika. Hein, na ba bandal na ba gombe na ba nini, qu'est-ce qui vous bloque? Là on est ça la pour la pro hein boza la pena partout et là on est bloqué. Bon eza manquement ya moyen parce que moni eloko liboso mfumu kimbangu alingaka te eza vie ya mbongo na église kasi na mbanza ngungu mfumu kimbangu anobaki mbongo na ngeza batu nanga enako lobaka exemple opesi wana musique religieuse na ba obato yembela mfumu kimbangu musique religieuse eza na vitesse ya makasi parce que ba politique ba chrétien bazadi kasi musique ya mfumu kimbangu ba yembela mfumu kimbangu ba yembela mfumu kimbangu baza na vitesse te parce que production eza te comme lelo biso banzila Congo muntu po lelo azwa apesanga lupangu na Gombe ndenga za boye na uti Afrique du Sud na komi na Afrique du Sud sali musala yoza mutu moindo mo moderniser na uti Afrique du Sud na sali musala bakabelinga matono mingi epa ya papa na biso esika zali akabelinga ilupangu alobi papa kozi lupangu yango na kena ministère ya justice na koti kuna na kati matono mingi vraiment tika nzama pambola oya salaki na kei mikane salemi alobi papa kozi musala yango sala musala awa na bandi pe na tika ki bandi mi plus de 30 personnes bana fils bana kintu alinesi bazana na fils
yenge keno pour bozola na biso au combattre Mundele mais au tu as fait des chilomati avion au combattre Mundele mais Mundele ça le moyen de transport pour biso to comment au combattre Mundele mais Mundele ça les caméras au baolando partout dans le monde batu baolanda message yango sikoyo pour nani bosangani na Mundele te bino pe ndenga kotsa bino na initiation na bino pe bokotsa ye pour toujours parce que na pe papa nkusa lobaka toza ba bilamba ya biso to na ba coton mais bino invention ezate siko boko sala mariage te bino na Mundele matondo mingi Mundele za mutu ngapela za mutu ola nanga papa omoni eloko na simbio ka micro na simbio sonatali na kata micro oyo eloko nanga ya moyindo isa na kati siko eloko nezo sala yo moyindo sala ngote na lo bien tango musupe moyindo ka muta sali yango kasi oyo aza to savant noir Mundele akolinga te malibanda oya bango premier mutu oya kela eloko asala eloko isa mutu mwindo avion na mataki oui so natali avion wana oya mataki oya sali monter avion tango mususu yango bandeko nanga na est pasa kufela na mati yango na mutu alambaka kwanga na mutu alambaka manyo oyo asalelaka manyoko bango mibale tobenga baso babanani oza mwana oza mokongo po nkumbu yikuwilu enkumbu ya bakongo yendono usalanga madioko yendono usalanga kwanga baba bole babizengi banani po mutu alambaka kwanga soko fingi mutu alamba osaka manyoko kizengi soko asalite asali bilanga te yo lambaka manyoko olambaka fufu okolamba susu te na Mundele na mutu muni tokofinga na te kasi toza aveugle yango monelo président africain aketa mbongo na poto atongi ndako na poto kasi président européen akota mbongo na Afrique te na moment ya dialogue concertation pour mboke ke liboso ka Mundele est-ce que ba contactaka pe bino yango moni to benga ka bango ba kosala eloko te un parlement ya biso ya mboka Congo to Afrique et ça la président langue ba officiel ba lobela makama mboka français c'est bon plan nyonso oyo boko bongisa Mundele akale ok na Chine na sepelaki na président Russie mukolo coupe du monde de bandi asu parole à lobiango na Russie soki congolais ake asali eloko wana bakobenga ye kizengi par exemple président Mputu tamongo bapesi discours ya français na stade de martyrs bakongole babengi kizenga kokotanga français te langa mutu ngana ka félicite na yebi kutu te ata anglais na ke intimidé te na komi kuna so na zoloba lingala na ligi Congo na ngai na koye ata na ke bana kuna 2 ans 3 ans na koye ko la Angleterre pour la Angleterre na uti Angleterre na za passé congolais na koloba ki Congo na lingala matolomi na senti que aux appels jeunes et c'est la jeunesse maintenant qui doit prendre des relèves na kati ya Afrique parce que sans biso mawa mingi mais ya mutu sino monona ano obala na wana naza marié Parce oyezala oza marié naza marié na la alliance na litonga ba binisa na litonga ni awa donc vous savez binoka ndemo mindele donc kuna balati ano binobo balati pe na lati yango pona au moins on a besoin mikana ministère de justice OK tana besoin mikana ministère de justice ya église balobi so ko kosi 30 te okoki ko so mikana te après so za diplôme à université te bako pesa mikana existe wana tuka plan mindele wana plan Mundele. Merci beaucoup to question lombango TV za tango na lingi message ni loko pesa na bana bilaka oba Holanda yo partout na monde et on a lobby to bande ko na ngai to sala ta conférence de presse entre bana bilaka na biso to tonga bomoko susu no esa penda ke no to tonga bomoko
Pour le monde de l'eau, ceux qui de l'eau, l'église qui manque la tourna, oyo bango bandimela, kabasa libanda. Tant mususu pe na bomoko na bango na bosanga bomoko na bango et ko ça de l'eau tant ba mangomba na biso sur ba modèle l'autre. Tout on a bomoko, tozwa esika nkingunze bungeli. Parce que surtout amoli na 1000 églises qui mbango. Ils appellent na 1000 paroles à Kimbango. Matondo mingi mfumo kosi ya kosole belé ezali mais nayebi ke to consommer kaya to continuer surtout que rendez-vous zwami pour na ba mama nayebi te skoko remercier ba nazana ko remercier ba ngunza nyos numéro na yo obango contacter yo wana poso sunga bango obiso ba Christ ba ka miracle na ninga bikamo na maladie oko malobeza pano ponga na des annonces matondo mingi bayebi déjà papa kosi za asala ka déjà kasi ya bisu ya faya te mais là kisi obiki ya muselekete te o mukuna to mutombo abimisa ngata na ba ba pasteur ngo na sitaka po makambo basalaka yango te eza na bible soki muto sala likambo o eza na kibuzengi na o sala parce que Jésus qui abimisa mutu nyoka te yo bimisi nyoka bale bela komo na to funanga soki ofuna ngai ngapi na kotake yo isko nani yango wana ke fulu yo bagati mutombo azabuta mutombo abimisaka mutu mungusu mutombo abimisaka mutu mungusu abana kana maya bana ntwa mutu te matono mingi na bangunza nyonso oyo bazola na biso ba papa toli papa nkusu papa tanga na nkamba papa asambula papa nzuzi nkoya tupesi binombo te makasi tozonga ki déjà matono mingi pe na mama na biso moko mama wana na otanga malelo kombo ba mama na Australie o ba sinaka papa kosi ada fu pe ana batunaye te nga monante la kabolite monante nyonso pe nazana mama moko joyeux anniversaire na mama wana mama Nathalie akaniso lo bango na mukikongo ko lobino ba bapaya mama mbotama elamu na mama na biso Nathalie mwasi ya papa na biso Ladi bango bana mvulusi kimango bazana poto na Londres kasi baosama na mfumo kimbango tango nyonso matono mingi numéro de téléphone 89 plus 243 50 plus 243 89 50 78 773 wana aussi biso mongo plus 00 243 89 50 78 773 wana obengi papa kozi matono mingi mbotama elamu na bato nyonso matono mingi Mfumonkosi apiska joyeux anniversaire mais to comprendre eza lango dia tous misana nango mbotama elamu longola ngaka mbotama elamu na mama na biso na okoto bape ko mango yo moko ngape na simba mingi na bana bilaka o basime partout na mboka na monde mama Litimba Efrazi mama Adèle Lumeya mama Sandrine Baekula Mfumonkosi wana nyonso bana bilaka na yibi bango oui bangwa wana batu basimika donc qu'est-ce qu'on pas koko matiki koko matiki diantoti la kuna na Londres yozali na ko pesa pe mbuta gordo kasongo mbote mbuta Jefferson Mundonga pe na bango wana nyonso bana na biso bana bilaka bana kimbango oye mama Denise Kumbu pe na ko pesa pe wana papa na ngaza bongo na États-Unis yiba benga kina kombo ya Adumpanzo mfumo wa Kongo mwana mfumo kimbango donc asa pe na mwa yene mukolo chaîne oyo peut-être comme il y a une émission spéciale pour les DJE ils ont miracle maman qui pas vite batumbi na stade ya Barumbu ya Miskala Barumbu toya ba yino no soya ba oba lingo soutenir les DJE papa ko na stade bokomona to bengi ba tuso baya ngape na koza pako salingite na sisi émission na dona ke pesa bana bilaka ni mbote na ke pesa pe Joboke mbuta Joboke ya bota mena na France mais ayebi makambo ko leka kuna bato baza awa mbuta Joboke bisiko zali pe mbote ba pesa na ba komba ya bamboka faut pesa komba mboka et je pense que émission ezala ka bongo pour découvrir makambo belele to yambeli mino mbuta mfumu mkozi vraiment donc hier aza bongo mwana bilaka za pe jeune
lokolanga alors ba jeune peut totelemi mais spirituellement différence ezali mais abi papa Nkusu il faut kotika lokuta wana po eza mabete ko boma peuple ezala oboma nation mobimba donc papa Nkusu bokeba pomfu mokimbango asilika mabe potango ayokanga obeta fimbwa donc bye tukutani à la prochaine fois.